Boza ebele bozolanda biso na magazine chrétienne Alingala topesi bino mbote bisika banso ezomi bino tokofongola na manaka oyo. Présentation officielle de l'album Le Oui et l'Amen des prophètes Joël Exeldist Ikwapa na Showbiz. Action de grâce et prière pour la RDC. Kokota ezaya invitation. Révérend Dieudonné Muchaila a lobeli biso na batina ya ba jour de gloire oiza koleka na Mangembo Kintambo. Bolanda ye na micro ya Rachel Liwala. Pasteur Dieudonné Muchaila na Mangembo Kitambo bango pe batikali simate pona ba prière ya Sukambula. Jour de gloire na Mangembo Assemblée de l'Équateur, ba prière e bandaki uta mokolo ya lundi 28 novembre et kosuka dimanche 18 décembre 2022. Ba orateur Bazali Minei. Prophète Ben Rema ya Centre de Lucidité, prophétesse Bijou Mitonga ya Mangembo Bandalungwa, révérend Matulu Yeye ya Mangembo Mimosa, na Yemoko révérend Dieudonné Muchaila. Le programme à jour de gloire est un programme commun, c'est-à-dire que Bissonio sur la communauté. Tout bandi programme depuis le 28. Donc sur l'espace il y a Afrique, Europe et aussi partout l'église est implantée. Tout bandi qui le 28 novembre et tout le 18 décembre. Vous voyez que tout s'approcher déjà à la fin de l'année. Ça demande une préparation spirituelle, ça demande d'acquérir encore une énergie à ce pour affronter 2023. Tu checker quand même quelques bien-aimés, où ils vont animer ce programme-là. D'abord, nous allons l'un des orateurs, et après nous avons le prophète Ben, il y a déjà depuis lundi, à qui sera dimanche, et après viendra la prophétesse Bijou Mitonga de l'église de Mangembo Bandal. Et le troisième orateur, c'est toujours un fils de maison, c'est le pasteur Matou, qui est de l'église de Mangembo Mimosa. Il y a pour atterrir en douceur avec ces grands programmes autosanamo. Na bande konyoso bazana Kitambo, na bande konyoso bazana ba commune oezali ba commune voisine ya Kitambo. C'est un temps très important. Mapamboli nyonso, makambo nyonso tozana ngo bosenga to vivre en 2023 et bandaka d'abord na molimo. Nzamba kelaki d'abord moki na molimo, simana ngo ekotalisama physiquement. Motei mokalobaki albina ngana la zako exotenga lobike avenir eza pona lobité, avenir eza pona lelo. Donc auto kosala lelo yango de toko ekozala avenir na lobby. Donc ma bonde le tali kosala koluka nzambe tali koluka nzambe yango mte kosala ke nzambe se manifester na kati na makota. Donc soyez les bienvenus. Tozali wana chaque 5h30 à 6h30 et toza kozonga sous de 9h à 12h et simanango de 16h jusqu'à 20h. Bana na nzambe awa na Kitambo na avenue Équateur mabondeli ya baturbo nde ezoleka awa bozanga te. Prophète Ben Rema atalisi biso motuya ya mateya nae o ezoleka kuna na bajour de gloire na Mangembo Kitambo bolanda ye. Bajour de gloire na Mangembo, Assemblée de l'Équateur. Pona poso oyo ya ebandeli, motei azaka kabonko, prophète Ben Rema. Boyoka ye ndenge alobi na tina ya mateya na ye. Par rapport à thème Nabiso, il y a déjà jour de gloire à chaque année. Et cette fois-ci, nous sommes en train de parler toujours sur la gloire de la deuxième maison. Ce qui fait que nous, toujours pour conscientiser Vandimi, il y a Koyeba qui est sur Pesapso Kembo o Tata Pesaki. Pour que ça la claire na l'esprit Nabiso, peut éviter qu'on vive autre chose que Oyo sur Pesaki Biso. Voilà un peu autre chose qu'on partage na semaine Oyo. Batubaye Baka, Christo, Yeso Bumisa Kembo Pona Bango, peut qu'on vivre vie en dehors ya Oya Pesa Bango déjà. Et erreur. Et le quoi biso toza bana nzambe o toza éclairé, nous pensons que toko ça l'erreur on a dit. Ndeko kembo ya ndaku ya mibale nde yango nzambe apesaki biso elongo na masiya. Boya ebele nzambe akopambola bino. Le prophète Ben Rema ya Centre de Lucidité a lobeli biso na tina na ba programme o ezoleka kuna na ba kilti na bango bolanda ye na micro ya Merveille Motei.
Prophète Ben Rema, responsable ya église centre Lucidité, alobeli biso natina ya ba programme ya ba culte na ye ndenge elekanaka pe alobi lisusu natina ya veye ya suka ya mbula boyoka ndenge alobi. Et na année oyo spécifiquement toza ko se préparer pour na kozala na activité moko spéciale le 30 décembre. Ça sera un vendredi soir. Et parce que tous on a réveillon cette année, donc tous on a culte moko spécial le vendredi 30 décembre. On a place à réveillon, tous on a culte le dimanche, premier dimanche de l'année. Donc on choisir tout passant comme premier culte de l'année plutôt que réveillon. Donc samedi le 31 aux pause et dimanche le 1er 2023 ils ont culte. Chaque dimanche nous avons nos deux cultes à partir à 7h juste, 10h pour notre premier culte et 10h30, 12h30 pour notre deuxième culte. Le culte on a dénommé la voix du berger et chaque lundi nous avons un culte à combat de la foi. Chaque lundi à 16h, 16h30 à 19h50 et le mercredi nous avons un culte nabiso. Église centre de Lucidité ezwami na 3e rue numéro 6 quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na sima ya pompe essence ya Bongolo kunande Yesu azali pole. Initiative Kabela orphelin to liesa orphelin o ya mama Nathalie Atatama bakitaki lobby na orphelinat Maison des Anges kuna bolanda makambo likaki na Shadrach Tenta. Ko Kabela babola eza ko defisa Nzambe. Initiative Liesa, Kabela, Pesekisa orphelin ya ndeko Nathalie Atatama, bazalaki lobi na orphelinat Maison des Anges na quartier Mukonga. Pona, kotikela bana biloko, na mbongo oyo, bandeko ya bipai binso, batindelaki ye. Boyoka Maison des Anges, ndenge balobi. Nzambe akanisela ye, abakisela ye ebele, nayebi ke Nzambe aliboso te eza mpe ya suka te, à chaque fois kozala nango lisusu akozonga po ya kosunga bana oyo. Napesi merci ndenge ayeli biso biloko Nzambe apambola abakisela bisika ezozanga abakisela bango ebele mpe oyo azoluka Nzambe apesa ye. Na ngambu na ye, mama ya boboto Nathalie Atatama alobaki pe boye. Papa azalaka papa ya baorphelin. Biso siko toye nango topesi baorphelin balie gato bazwi miliki na bino bazwi mapa na bino bazwi loso na bino semulu na bino fufu na bino mwakaye na bino bazwi oyo nyonso bino bopesaki ekomeli bango. Alors toyo kopesa bino ka merci. Donc topesi merci mingi surtout vers Pâturage Télévision, je manque de mots. Merci parce que vous étiez avec nous depuis to bandi initiative oyo tito komi awa de tout cœur Nzamba papa na biso mbakadi apambola biso apambola vers Pâturage. Na pesi merci na bandeko nyonso ya Mangembo ba accompagner biso ba mama ya Mangembo ba papa ya Mangembo ba yaya ya Mangembo baleki ya Mangembo, vous étiez nombreux en tout cas bonzimi ko accompagner biso. Merci. Ndeko na ngai tosunga babola po yango nde eza etinda ya Nzambe. Mama Nathalie Atatama asali yango etikali yo ndeko. Famille Iso ya confrère na biso Iso Bokuma Bongese bazoyebisa na bayimboka liwa ya papa Nicole Eugène Iso Bokuma Bonja kobanda mokolo ya le 25 novembre lelo nde vendredi le 2 décembre nde veillée mortuaire ezakuna na avenue Louvois 276 na commune ya Lingwala ebongo nzoto ya mowei ekobima lobi na esika ya malili ya Ngaliema na ngonga ya 9h. Toutes nos condoléances. Yesu aza mokonzi pi mobikisi na biso. Elinkolo bake tokomi na suka, mais totanga Bible. Bozalaki ebele ya kolanda biso na magazine chrétienne Alingala topesi bino matondi mingi et tokobosana te koyebisa bino bo continuer kolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV
kuna nde bokozwa ba notification na biso pe makambo nyonso oyo ezoleka na magazine chrétienne alingala tosuki awa puis toyebisi bino na mikolo ezali koya bye.